Abuka Stade des Martyrs Tonini samedi 24 juin Bamouré ya bonne musique ya République démocratique du Congo pe ya d'autres pays d'Afrique na ya monde bazalaki témoin ya événement moko historique. Auteur, il y a plusieurs tubes. Ferregola le padre a décidé qu'il y a une histoire na reine mythique Oyo ya Kinshasa. Play à Kraken Nyata Muninga Senga pardon. Victoire Oyo na Stade des Martyrs. Et ezali simplement victoire et artiste était Kasipe ya ba fanatique na ye appelé communément Bagolois Oyo basala ki démonstration na misu ya batu nyonso ki bazali capable ya relever ba défis les plus audacieux. Sans incident, concert Oyo et se déroula qu'une ambiance moko festive et conviviale. Après tout, honneur et fierté, Ezali Kaka et la musique congolaise. C'est le Congo qui gagne. Félicitations, na Ferregola, les padres. Yeah, que yo!